Nazana sengo moko Fati Beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akuto kugana mai Mambo maso bébé. Ceux qui n'ont le vite, ils non assistance sur personne en danger. Tolobi boye. Nani asigna qui va contrat Léoné. Moïse Katumbi. Soriano. Moïse Katumbi est étranger. Bana naye, basa ba député na Zambie. Bayebi singa jili loba kokanga munoko te. Moïse Katumbi azarwa Rwandais. Azamboro. Nous devons tirer attention na bameti nyonso ya Kinshasa. En commençant par Moïse Katumbi Azandu. Merci. Demida. Amoni mwana moko andundu na lubati. Alobi papa chani. Siko biso boche biso wapi na Kongo. Na limisi bandu. Moïse aza Demidaka. Endundu Demidaka. Muyambo Demidaka. Kengo Odono Demidaka. Bologna Demidaka. Ada Bombole Demidaka. Olivier Kabitatu Demidaka. Tombola kanga ba. Lumba. Merci beaucoup. Peuple congolais demande que le Mbororo quitte notre pays. Batika Sénat la vie. Tous les Mbororo bazana na Sénat. Balo. Les alliés réfugiés. Et puis tous les bis abattus sont bazana union sacrée. Les alliés réfugiés. Ceux qui sont au cadre de paix, on a dit Nangaï, Nakende pour soutenir Ngobila. C'est-à-dire, c'est haute trahison. C'est la haute trahison. Ngobila, en 1920 morts na Yumbi. Ngobila a souffert ma maman na Zandu. A bomi bango moralement. Faut pas koteka les sous-soutés. A bomi bango moralement. Ngobila mérite 100 ans de prison Ouattara. Ngobila ingaki asala Yumbi na Kinshasa. Akomisi azwi des imams. On va couper la gâte. Les allocola azwi UDPS na PPD. Bisognon sur la salle de martyrs. Est-ce que Ninge Kosala azwi des imams à la stade. Imam ya Muluba na imam ya Mulunde. Les poisonné. Salela na Ghana Congolais. Poisson. Ngobila. Deuxième Yumbi. Alors mes chers amis dans le lobby, je préfère de mourir que vivre à genoux. Ngobila Fakanga. Bon, répétez. Mwana mama, mambo maso bele. Kabila Kanambe ipoliti mwana Marcelina Toto Mutwani. Atika mandepo bele. Akumba wa motari na nzela. Kombo na yo mukama. Mukamate. Nani nazo tuna bino pour répondre ngai. Nani abomaki Shebeya? Kanamila. Nani abomaki Armatungulu? Kanamila. Nani abomaki Boteti? Kanamila. Nani abomaki Bauma? Kanamila. Nani
Nana bomaki Musa Mabe. Kabila. Nana Mateo abomaki Papa Wemba. Kabila. Nana bomaki Kester. Kabila. Nana bomaki Mundabi apaya Intercontinental. Kabila. Nana bomaki Bakombata. Kabila. Nana bomaki Madelu. Kabila. Nana bomaki Bekale. Kabila. Nana bomaki Lumba. Kabila. Nana bomaki Luambo. Kabila. Yoka Saka Kabi. Kabila. Yoka Oya bomaki te. Yoka Sikazana. Est-ce que c'est ngana saki na tamu lumu? Bomaki. Nana bomaki Marie Lusambo. Kabila. Abomiye moralement. Abomiye moralement. Na biso yo sasa. Nanya bomaki Marie Lusambo. Kabila. Nanya bomaki Kitenge Yesu. Kabila. Nanya bomaki Anwari Tile Kapeta. Kabila. Nanya bomaki Sor Bakaria. Kabila. Yoka Sikoi. Ale Munoto. Kabila. Yewana na Takakata. Silikai. Nanya bomaki Rosi Mukendi. Kabila. Nanya bomaki Kapangala. Kabila. Sikoyo, mutu abomai batu nyonso wana, il mérite 100 ans de prix. Merci tokene malem. Rapport de Mamping. Boyoki Mamping. Mutu munene. Lobby Mamping balobi nini. Pote za abi. Tozobaki ke tokanga batu na RDC. Dile loto tikale kokanga mutu moko. Rapport de Mamping. Tala mutu munene kaba. Mutu ya maye. Ya maye. Mutu ya maye. Ya maye. Tala mutu mulai. Bako fande lango. Yaya, tolobi boye. Banani, babebisi, gratuité enseignement. Tombola kangaba. Lumbe. Vas-tu-toi. Poto mabimba, mondo mabimba, komi kaka fatinchwa. Ebisingai. Yebisa biso nchwa elobini. Yonde mtu yake makondo. Marto bazotuna nga fatinchwa. Kosala nchwa. Siko ngana za mtu abandu. Yonde mtu yake na makambongo. Yonde mtu kwa yebisa bi. Na oya. Ba conseil balobi, yebisa biso fatinchwa ngani. À éviter, mais Fatinchwa, cela veut dire Akendaka Kalibo. Wachime. Mwana mwaluza. Mwana mwaluza. Na mbushima iba oba vimba na kawana. Eri bamona kaye. Kuna mazaka kaboy. Yaya na kila mbushima. Nakuti batu ya mawesha tunis. Nakuti batu ya mwaluza. Nakuti batu ya mbuimulomba. Bazo sangana te. Mena kena mbuimulomba. Nalobi abalobi mukonzi ya Chinois. Tondi mi pongo chili munyero mukonza Chinois yaka tokeni. Na nsiba ngo tina posto ya mbushimai. Plus meeting ezalaki. Boba banda ko yoka na te. Na kena mbuimulomba. Na nsiba tunyoso kwa jam. Baye na post. Na kena na mwalusa na récupérer batu nyonso. Nanya kosa lango. Eza lokola force progrès kotoyo tokutana kate. Eba twakutani meeting kitoko. Tokutani Tumba Victor Tumba Chikela asepela kibaka. Apesinga na $500. Koza muba. Merci na Tumba Chikela Victor. On vede ne maka. Makambo. Bozomo na on vede musala. Bokende na uleri. Akanivo ya mine. Bokende kote ya mine Congo. Banzela. Awa nyonso. Tokotia beton lobe. Beton. Fatibe. Beton. Moa maibe. Beton. Lekra mukishibe. Beton. Sibwa bilumbu be. Beton. Sibwa bilumbu be. Beton. Tombola kanga. Lumbe. Oye koya. Tolobi bande konangai. Nalingina shite. To soutenir Papambo. Mosso. To soutenir Papambo. Mosso. Mboso nde maka. Makambo. Mboso nde maka. Makambo. E bongo silalinge. Alingete. Toke silalinge. Alingete. Iwake. Le seul muntu azala vision chef de l'État silalinge. Alingete. Bazo banga ye lokola
bamoni char de combat. Awa sikoyo, nazo présenter bino na Kenya. Yaya, silence dans la salle s'il vous plaît. Oui. Tozala ba chéri na biso kitoko. O bana poto bana biso po bali za bango. Bona Gilles, Tokosier. Bona Gilles Tokosier. Zela nini yaka. Basolu kayo pa Tikose. Azo kitamelo. Tikose ngoshima. Mwana bandara propre. Oye bisa inga ibwana waro wanzela mi. Yani. Segala. Numéro na yo. 081 24 20 décennés. 081 24 20 décennés. Bonjour numéro wana wa kozwa. Ye moko ko sepela na numéro ko sepela yo. Ako pesa numéro na ye na kombo na ye. Ah, bon, toi, na yebi. Nimbi satala kamera za mo TikTok. Bakuwele la yo. Na yo kaki tukisika butu mobimba. Ngai na zana Angola, Nzeba. Ngai na zana Turki, Nzeba. Na za vote Nzeba ye. Nzeba Rebecca. 089 372 891 4 na suka. 089 37 28 914. Nzeba wetu ye. Yala. Kobenga ina bakongote. Koni misangai. Kobenga ina mushima ite. Koderanger la kananga te. Yope. Na kombo na Yesu so ba appel ya bien. Ya fort. Chiko sema chibenge ishasa. Ida pesa baba. Baleli mwana tu. Mwana tu pesa ba numéro na yo bien. Ida pesa viva. Mwana tuka numéro na ye angwana 089 99 83 140 089 99 83 140. Mwana tuka ko pesa kombo na ye. Dorcas Muswa. Mwana tuka. Bazole la umaga. Oyekiba pare ba tipo. Eba. Batiba numéro. Obenge awa. Serango kitoko. Oyebi na zo récupérer ba sera kitoko. Yaya kebanga pena ko récupérer. C'est pour garder notre sang. C'est ça la katafa. So ingana qu'est-ce que ça fait? Tu dois pas suivre. Yaya. Talakana. Banga te. Bacheri bazo te pena bino makasi. 097 028 61 20. 097 028 61 20. Ritinda. Yaya pour répéter. Ritinda. Dawe. Dawe what you say? Dawe what you go? Merci. Ça va mon bon. Bye. Yoka, boli misangai. Bobenga eli sutepa, azate jela muba. Mubali azaki na États-Unis akiti Turki. Bobenga yete. Nazola kisaka mubali place azayase. Yoka de match. Lumbe. Oye koya. Ye vraiment mukini mo. Mobali alobi hein. On peut se faire mon numéro. Merci. Elengi, mais faut déranger ngai. Yaya. C'est qui ça va moi tam. Beta kama baba yaya.
Loumé. Fatine-toi. 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 Aigre soleil. IDPS viva. Et à son ça slogan, ça l'a nesengo. Aux analystes de beauté combattant. Ah, les alliés esprit à Mouki Chipapé, qui s'est fait du Wamoulou. Alors, ça lui va se dire. IDPS viva. IDPS viva. IDPS viva. Viva. Si c'est que le super national, le vice-président de la République, les Grecs d'abord, Bonjour les sous. En tout cas, terrain qu'on peut mettre en antenne à personne à cartouche. Cartouche, c'est ça, maman à cartouche. Alors, on a ici terrain, il faut que tu aies un terrain. Na slogan, on y est, Batou Ebele, Ezala la Mouka, Ezala Msoso. Puisque Batouana, Babanda qui koluka ete batombo na béton, mais bakokite bakufiande. À cause il y a béton. Alors, si vous avez une distraction, vous avez une parti au pouvoir. Si vous avez une distraction, vous avez une parti oyo et bangakate yangoy. Le parti le mieux implanté, c'est leader. Dans la slogan, le parti le mieux structuré, c'est leader. Donc ça, c'est leader. Le parti le mieux organisé, c'est leader. Moukishibe. Au sala bachete, papa, en tout cas, je vous demande beaucoup d'attention. Slogan, au sala bachete, nazana maman moko na kati ya Zanzibar. Ako lukangana yembelaye imdi parti ko aye bango amemo nzambe. Mais yo slogan ya pamba l'air tozo bimisango, ça semble être oyo kotala théâtre, ça c'est pas du théâtre. Oyezali actualité politique au Congolais surtout il faut yeba kembo kezo ko kende ndengeni ndengeni. Il faut yeba ba slogan parti. Côté le matin le rôle à visiteur, Fachibe. Wana slogan ça makasi dezo isaka beton amoronde na kozwa musale belé. Fachibe. Mukishibe. Ah, Fachibe. Omaïbe. Mukishibe. Le grand esprit, le président le plus costaud du monde, le président le plus géant du monde, le lion de la tribu de la République démocratique du Congo, Zouabilou, Zouamambou, en tout cas, tu Beteli Josué, Nabiso Maroko. Puisque vous devez comprendre, la minute oyo, bisonde toza kosa la fierté ya Fachibe. Ebele ya batu basi ba de makina bango politique. Soyo tuni ba tolibanda ba lebi mais oui. Boza a négligé. Puisque phénomène parlement debout et vu patino surtout ba banda ki koloba beti bango kawande. Mais bango na ba loba di baso loba te. To continue na actualité politique, oboye ba tozo kende wapi. Fachibe to mukishi le grand esprit. Lobby Azalaki liboso ya ba oto bengi ba journaliste. Alors vous devez comprendre les lois que l'on voit place à Salina Goma à kokende côté siko ya Beni. Alors na minute oyo Fachibo yebi ki akobeta 10 jours. Donc akobeta une semaine côté wana ya Est. Alors qu'est-ce qui se passe? Kabale Saboé. Félix Antoine qui se fait l'Ichilo Mosoro yebisi que côté ba rebelle basali, côté ba bomaka. Yé en tant que le premier citoyen abanga kate. Yangano yokaki Fachi Beton lobby le longa moko nazo koma na Beni. Na Beni il faut que Beni ait sa place au babanda ko boma batu trop. Et puis pour votre information, aille plus loin. À lobby na kokoma tina Kassine. Alors il faut comprendre Kassine des années. Kassine des alaki c'est là oyo ba barricada ki muto akolekate okosala commerce. Ne place mu kwatomola kokoma. Alors vous devez comprendre arrivé na ye na Beni déjà ezali à quel chaleureux. Mobilisation ya kosala bajete. Toujours la carte actualité politique Otouele. Inauguration des deux premiers mines centres photovoltaïques. Cela veut dire quoi? Ba inaugura qui ba centre epesaka courant côté ya Otobengi Otouele. Alors c'était dans la présence de l'ambassadeur de l'Union européenne
Alors vous devez comprendre, Azala qui est mon côté, Azala qui n'a DG. Il y a entreprise il y a ICNN. Alors vous devez comprendre que non, l'air baquet aussi sa inauguration. Alors, baquet qu'on découvre que barrage basali soit centre hydroélectrique basali kuna et kobimisa na moko 500 watts. Alors vous devez comprendre que non, inaugura qui yango peuple basepela qui balobi en tout cas Fachi Béton aye tomoni éclairage. Toujours dans cette actualité politique. Il paraîtrait IDPS viva. Il y a un slogan IDPS viva. IDPS viva. Fachi Béton. Il paraîtrait, puisque information photopès telle qu'on a reçu. Alobi otobengi mata tampogno à corrompre les sénateurs. Tout le mais plénière il y a souka papa puisque yo banda cause la lobby puisque le lobby ça qui plénière il y a souka. Plénière il y a souka pourquoi ba meka ba pour expliquer biso que mata tampogno imilité na ye ekolongwato ekolongwate ezala ki mkola lobby. Alors mkola lobby ba découverte salami. Bakeko découvrir qu'il y a eu $6 000 à chacun. Il y a un sénateur. Il paraîtrait. Alors vous devez comprendre, lobby même, Yemoko Papa Bahat, Yemoko a passé information à lobby, il faut que le Sénat pour Otobengi Covid. Alors vous devez comprendre, Awa, beaucoup il faut tous à la vigilance. La personne qui sait que du Wamulumba Ebisabiso, mobilisez-vous et prenez-vous à la charge. Tomoni côté ya Assemblée nationale Papa Mboso Kodiankwanga akosala musala kitoko makasi Mboso nde makambo ozalozana lwana yo soki ya ndenge nini yaka na ngoto ko soki ba sénateur soki ba député bandimi soki baboyi yaka na akokoti mais comment na kati ya Sénat mokonzi ya cour de cassation Papa Jean-Paul Mukolon Kokesha azui mukanda akei atiki na kati ya Sénat pour balongola humilité. Mais on peut comprendre, humilité à Tambomamba jusqu'à présent, dans le balongoli en moto. Le biokoyoka 9 sénateurs testés positifs. Oyo corona et Outiwa, IDPS viva. C'est toujours dans le Sénat. Bahati est mon quoi le bien. Bokoyoka na kati actualité. Puisque le bibi sont demandés aux élèves, Bahati le quoi vous balongolé ba humilité. Mais to fandi totali, balobi que 9 sénateurs testés positifs. Alors il paraîtrait Mata Tamponyo l'homme en cravate rouge à corrompre $6 000 dans le sénateur Songolo Pakala. Alors vous devez comprendre que non, va voter contre la motion. Il y a Balongola Tambomamba, humilité. Alors vous devez comprendre coûte que vaille. Tambomamba déjà, d'ici le 26. D'ici le 26, il faut quitter ce terrain. Coûte que coûte, puisque justice n'a pas est indépendant. Comme on a posé parole, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, annonce la mise à la retraite chaque mois de 1500 enseignants et agents jusqu'à l'espace de 8700 enseignants listés. Merci Tony. Mais papa Tony Mwabaye n'a idée à madame. À lobby désormais, à la fin de chaque mois, il faut qu'on soit 1500 enseignants ya kala o papa ba demana to longoli bango to che bango en retraite. Jusqu'à ce que Togo ça somme ya 8700 enseignants pas à la retraite. Puisque ba maku ya ça pour les belé. Alors vous devez comprendre papa na biso Tony Mwaba oyo to benga na kati na Kongo ya donc gardien ya gratuité de l'enseignement alobi to ko panda siko ko longola 1500 ba enseignants ba si balembi ba o bazana musala te ba o bazia kaka mbongo ale to alors donc il vous devez comprendre dans les vols de 5 mètres de cubes de carburant par mois. IDPS viva. Viva. Yango bateka ka carburant nyonso. IDPS viva. Viva. Biso ba ko bomela biso ka pour la dénonciation. Et puis to kotika te jusqu'à ce que ti mongolais masi akoya. Alors vous devez comprendre. Awa Transco Bake ko kanga beau frère ya DG.
bakeko découvrir que beau frère ya DG accueilli kokota na ba mafia ya koyiba carburant 5 kg. 5 kg ya carburant par mois. 5 mètres kg, merci papa Nanay. 5 mètres kg ya carburant par mois. Un beau frère ya DG. Alors vous devez comprendre pour le moment, dossier on est déjà dans maboko ya l'État. Voilà, toujours au Sénat. 9 sénateurs sont testés positifs. Au total, 38 membres de l'administration sont également contaminés à la pandémie. A annoncé M. Bahati Lukwebo à la plénière de ce lundi. Alors vous devez comprendre, lundi Oyo, Bahati Basali déclaration, Balobi, 9 sénateurs Basa testés positifs. Et puis Lukuta. Et puis 38, d'ailleurs vous devez comprendre, dossier ya Bukangalo de Zasingamate. Motika bavantise molingi bokimisa bainvestisseur covid eza te soki bon merci beaucoup soki baza na covid bakende kozwa to ndeko na bino eteli longondo lobi azwaki to omonaki biso na eteli longondo te bakende kozwa na ye na male batubi awa nga nazalaki awa oui bino mpe bokende molingi bokende te kaka kokosela malade botika lukuta. Donc, Bahati Lukwebo balobi 38 membres de l'administration baza contaminé. Alors, il faut bien comprendre les alliés Lukulu Mounene. Pourquoi? Parce que bazolinga bakanga otobengi Matata Ponyo. Alors, Matata Ponyo, problème ezanini, IDPS viva. Matata Ponyo, l'air Yazalaki, premier ministre. Papa Bahati Yazalaki, ministre de l'économie. Mais oui, vous devez comprendre, Bobo Sana histoire que papa Zalaki côté économie. Alors, il y a un singama temele, alors à Sako Banga, il faut tout le vérifier. Mais Banda Kalawana, pourquoi Balongoli militaire, Otobengi, Tambo Mamate, Matata Ponyote? Puisque Bayebi, et ça singama temele. Ah, Wasiko Bayeko Sabiso. Puisque Bobo va faire une information, fermeture du Sénat. Fermeture du Sénat. Pourquoi? À travers Makambotali Corona. Yemoko Bahati Lobi à Lobi. Awa 38 membres de l'administration passant à Corona. Il y a un peu évité. Corona est où tu vois? Kaka na Sénat, mais papa Oyo, papa Mboso Goudia Kwanga, Asana pas député. Mais tu as quitté de Basakou Tebele pour les Kabango. Vous devez comprendre, il faut faire la part des choses. Toza Koto a 500 députés, Koto Toza a 100 sénateurs. Place Nine Bakosa la contaminée. Alors, toujours dans cette actualité, procès 100 jours. IDPS viva. IDPS viva. Procès 100 jours. Communiqué. Tostengi, Bakangi, maître Joël Mouton. Joël Kité. Asa combattant, Parlement debout. 10e riz. Bon, levé. Aucun n'a-ce wapi. Tozola Bisabino, bon, libéré. Délimé. Sopé. 48 heures. Caleb Batua, Caleb Mouton. Dala. Bokozo Chikumbujande. Anderson. 48 heures. Batua, Caleb Mouton. Bon, libéré. Maître Joël Moutombo. Kitenge. Bokeba. Tu annoncer Ango. Sinon, tu vas te suivre dans Nzabo Chikumbushi. IDPS viva. Awa ndesiko place Makambo ezali. Donc kaka nde ba manzakilembe balobaka toujours na manzangungu. Batu lampaka ba monape. Kianga. Mwana mama Mwana mama. Mambu maso bele. Kianga ni kia. Ya yo ezaya. Ya l'état ezaya le. Le procès en audience, en appel. Il y a Vital Kamere Otobengaka. Alors, alors, vous comprendre pourquoi Papa Tito aujourd'hui sera beaucoup enfoncé. La cour d'appel, l'avocat Bali, maître Bali. Alors, vous devez comprendre, aujourd'hui, cour d'appel, ceux qui sont enfoncés, Papa Nabiso Kamere, vous devez comprendre pourquoi il y a encore des questions. Jusqu'alors, Batikala pour résoudre. Nasuika 3. Voilà pourquoi il sera beaucoup enfoncé. 1. Jamal n'a pas pu justifier où est parti 48 millions retirés en espèces à la banque. Mais c'est Jamal Atikala qui a justifié tout. 48 millions
oyo ye akendaki ko retirer en espèce na kati ya banque ke mbongo wana ekenda wapi. 2. Massaro n'a pas su dire d'où est venu l'argent pour acheter des maisons de près de 2 millions de dollars. Ce qui Massaro a pesi ba explication place à utaki ko to mbongo ya sombaki banda kumi balé. Wana nde toko banda ko comprendre que non, il y a beaucoup de vérité. 3. Puisque vous devez comprendre muto akenda kuna pamba te. Tuna ba bakenda ka ba zonga lolengo basala kate ba bakisela bango ande zok. 3. Yoka. Papa Tito n'a pas su justifier l'acquisition de cette maison à 8 mois. A tigala ko se justifier l'acquisition il y a 8 maisons, il y a Otobengi, donc 7 maisons à 8 mois. Il y a Soura Yangwana. Quand le juge pose la question à Papa Tito, d'où est venu l'argent pour acheter son hôtel particulier en France? Silence des morts. Batounié. Mongo yo kendaki kosomba Otobengi hôtel particulier. Na kati ya France. Mbongo zwaki yango wa atikala ki stupéfait moyen lo ba pesa te. Nde yangwana kendaki koloba te na kendaki kokota nyongo na banque moko à Finlande. Alors ba juge ba kendaki kolandela. Il faut bien comprendre na minute hôtel ba sezira te ba sanine ba sezi. Donc comme il y a l'état. Alors vous devez comprendre le lot audience wana iko continuer. Ndaku na ye wana ezalaki na valeur ya $700,000. Donc l'état bloqué yango et comme il se na maboko à l'état. Alors pendant que ko chité le directeur de la société Africom Muto bapesaki dossier ya Bukanga Lonzo po akonza yango. Alobi boye auprès du gouvernement tozwaki kaka mbongo na valeur ya $158 millions. Donc bazwaki yango par tranche. Tranche ya liboso azwaki 50 quelques, oyo sikoyo ya suka azwaki 80 quelques, nde esali 58. Alors vous devez comprendre, à lobby, awa gouvernement congolais ne moute faire biso chemin musala wana. Alors musala wana il fallait qu'il avance, mais bango baye ba pesi biso mbongo, fallait qu'il to somba ba engin, fallait qu'il to aménager boye, to sala ba mikanda. Alors nde baye kotuna. Mbongo yo bimaki na trésor public pona Bukanga Lonzo ekendaki wapi puisque bango ba lobby bazwi kaka 158. Alors pona ke ko chité Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstar, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Eltonstar et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eltonstar. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eltonstar, c'est le perso de produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso à produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eltonstar détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eltonstar. Na ba produit alimentaire, où ya Eltonstar, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eltonstar.